Você sabia lá do Senhor? Lá no Papa Chico. C'est un niveau où il y a déjà. C'est la limbissa déjà tournoi. Boni sinon. Boni moi, comment on va connaître? Ouais, on a comment Deux. Ouais, Michel Bouchouana. Michel Après, le bâtiment. Félicitations. Nous avons grands-parents. Il faut les voir pour les Tsamara Moussous. La Sola, il y a un Goga. On a télé. Depuis la Paris. Depuis que nous avons un concert à Dôme de Paris, nous avons invité de Sola déjà. La bande déjà pour avant que tout le monde nous avons une bonne décision pour personnellement parce que la vie qui est vraiment héritier vraiment tout famille na wende pendant tout le monde on a analysé depuis wende ti ngapena na wende na tiki akomusa makambo na ngai pa ngwe ya créer la timata vraiment tout imperfection c'est humain, mais des natures, au total, des natures, ça vraiment. Si on a un artiste, on a un vrai bac. On a un carte, on a un souvenir, on a un vrai bac. Quelque chose qui est mon moto, et ça vient de tourner, l'héritier fallait pas. Toi, artiste, on a un vrai bac. Akofika sayamba yana ndaku na yeye ambaye ngapena kuna ngana kombo na yo abisinga shobi ya mbio kuna kombo ya patron bino moni tete donc ceux qui veulent la biso wase kwa kuta pardon mutu to kwa sanga ko limbisa te na musique ya Congo ve wase kwa tala batanga lata ya go pardon mais to mona la fa pardonna batu zo mona como esenga na late longwa na mutu ko ki ko pardonner te donc voilà Zabé Kouto a créé la biso, créateur de la biso, Ajijara bisoté, Bakanza Genza, Ajijara bisoté, on condamne à la bisoté. Vous comprenez? Dieu nous aime. Donc, nous avons une obligation de faisons l'homme à notre image, comme on a eu, comme on a battu, tout le monde a esa image ya Nzambe, so na yo na oyi na Nzambe. Na mika de la porte mbala moko. Musika, la polémique, il s'agit de ta vie, de ta carrière. Qu'est-ce que moi je peux faire? Sauf que yo ne mutu sur la télévision, nenge oblesa matu, oblesa balingaka ba biso, balingaka yo, oblesa bango. Quand tu as yo nde oyeba tango osala ba émission na yo, oyeba ndenge nini oyo ya ke osoigner ba blessure wana. Voilà oyo. Oyo beaucoup ça là donc on a ngana sina sola qui na yemo responsable de la spiritas azaki d'accord à promettre kinga que akuyamba j'espère que ayamba que voilà parce que c'est un homme de parole donc ma famille spiritas ngati naza créateur ya naza chef de communauté ngana zaka ka kolma collaborateur de la spiritas hein naza partenaire, il y a Spiritas désormais. Donc, nasolaki déjà na Toto ya Tembe, Totori na héritier Watanabe. Mais c'est le chanteur la poule quand Tosolaki na téléphone pour la chemin. Donc, pour la lobby na téléphone, na zaki d'accord ya muyambaye. Donc, oh ngai pe na lobby travail car ba mona nga na yi. Donc, le roi Bobo Ningane donc c'est que le
vraiment nazo accordé pardon na officiellement na filmé nga na accordé pardon na ngai bato nyonso balinganga obino de même olimbisa ye boyebi musique na tionde ezalaka soki kote moko boye il faut linga otutaka kaka donc voilà bolingo ozongepa na ngai ya siki ekozala te mais na la team ya siki ozalaka ntango na ambulance kozobwaka esala mwa sika moko mais sauf que foyebaki nga na porte garant lokola nga na porte garant ya kosolola na kosenga na yo la team ezwa yo yebaki soki obebisi kuna obebisi relation na nga na baspiritage obebisi relation na nga na héritier aoke kuna se comporter bien na mouvement so babi balinga badanser te kosimba badanser te na mouvement soni balobi eloko boye telemi yaka mambo barespect air discipline nga na te ya bino oyebi côté discipline na côté yo te ba air na répétition banini côté na côté yo te kozala soin nga pe na te ya bino kozala soin on a déjà aux ans déjà mais o etikali okende oyekola kuna tant que un artiste peut intégrer le groupe Pasika, patience. Ce qu'on a dit, c'est la patience. Voilà, comme on peut être patient, c'est là comme on a la patience, vous allez bien dire. Pour ceux qui le bébé ici, au Kangeli Batunion, son haut, on a posté une ressource dans la team. Donc, je l'ai bien dit, le bao, le Rio Ayemba. Mwana motote omelisia libele na butuna tongo tango akolamuka kotuna wapi baboti na ye mesima mwela kayo kende donc voyez lobi mingi quoi maele toyambi